Koyoka bandondo sa est badara chaque jour. Alors tout na benza ba poser en boka o ça pour na bien na bango tout ça pour na bien pays activité congolais. Le moment la minute yo ba petit bato ba soki ba kenda ki soda. Ba petit na biso to saki na bango. Mais ba général o wazaka wana. Soki na minute yo ma bezali et ça entourage ba général là. Parce que na minute to bandi ba image ba petit ba déclarer ba général tu wa kimi asinon ba petit ba mona kata zamba. Ti ba rwande ba secret bango. Et ça bien mon candidat là alongola ba général nyos a changer pena armée. Oui c'est ça bi général muso la ndaki lobi akelenga petit frère akufilo akufaki to be te faire le gâté mais akufeli mboka mususu ya na mususu ba ke lobi avec le lobby ba ma 4 heures mais on sera présent biso avant mon thème après mon négocier wana to me mon tina sur de côté tina sur ba mito là. Il a deux pays de joueurs de côté là bango. Papa Fati, makamba boyoka nezate. Papa, todo mona ba goulage, bazo ko se okanga batu awa. O mituka, o boy, ba lo kotande ba sodo nyonso bazao. Na ba kuluno baza. Ba me bango na Rwanda, ba kende ba kanga ba Rwanda na maboko. Ndeto kamula ka pondu ba kamula ba. Non. Glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100 or less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us. In exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga
ya motuya yo pesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emoni matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esasal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esasal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esasal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema
Bonjour, bonsoir, très chers amis internet, chaîne YouTube Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, téléspectateurs ainsi que téléspectatrices. Il y a chaîne Molinga Matasi, Bisso TV. En tout cas, un grand merci, na confiance, Bozo Pesa Bisso Kanengezalaga. Mais le lopena na monopoliser parole mingi na roba mingi parce que toza vraiment la canna ko saranate, toza na souci, toza mona bongo bande ko na biso na est, bazo kufa toujours, toza comprendre makambo peneza nini. Yango ba woni na mokolo bongo ya maradi to kiti awa na disika changu précisément na boulevard Lumumba poto sur la bonne population. Tout le monde qui n'a pas eu qui n'a pas basé na canna n'enga bande ko ya est kuna souffrance bazana ngo yango l'aspect qui n'a pas moni moko bina molobeli wata kili fakata kiti awa pour que asona population kinoise bana changu bana mo na lukunga tous les 4 districts ya ville province de Kinshasa totambola pena pour que to l'accès bina pena bolingo tozana ngo entre biso na bande na biso est. En tout cas Générdo, merci beaucoup pour l'image. Tout à l'heure na sur la peine pas azama ko ya conseiller communal et ko sala peine important makasi ce qui a porté mbote papa mbote ndeko vous se présenter comment le papa ngai komo nanga Gametre Machoko Gislin conseiller communal ya commune ya Njili. OK, merci beaucoup na mai monso ozo le kabongo na est na biso kuna take papa moko ba conseiller communal pe boko ngelo na koloba lelo eza mokolo munene oto laksa na face ya monde ke biso ba congolais ya République démocratique du Congo tout autour ya FARDC na 40 de la nation président na biso Fati na nyonso ke tozali na sima ya FARDC pona kolakisa na monde entier ko banda na ba Rwandais ba Belge ba Français ba Américain ba Anglais ba multinational oyo baza na sima ya guerre oyo pona ba minéraux eza na Congo mbalo oyo tolakisi ke tokotikala te tokufi ebele biso nyonso tosenga papa mokonzi mboka mbalo oyo annoncer guerre toana tina lisusu te pona tokufi deja ebele yango wana toye pona mbongwana yango population ya Congo a tozali mingi na Njili toye awa pona kotelemba pona ko bundela mboka na biso message yango wana. OK, merci beaucoup mais ko rendre message clair dans la caméra tant que moko ba papa et conseil communal aussi on a fait un message na bande ko ya est ba o ba perdre bande ko na biso ya est tozali de guerre na bino ndenge bozali na to asima na bino moni kan ndenge bozana ba masasi yango biso pe toye awa toza ko manifester pona bino toza na souci makasi tozolela makambo Rwanda na communauté internationale na complicité na bango o baza kosala yango wana toye awa toza na sima na bango toza soutenir ba FARDC na biso ba congolais surtout na kata Kisasa mingi na commune ya Njili na boulevard Kimbuta. OK, merci beaucoup très cher ami. En tout cas tozaka awa tozotambola vraiment tozosala na ba imboka papa mbote papa mbote aya nanu kuto baniko lo bateme nana kanda na kanda noba malembe omoni abo mboka oyo ngana congolais 100% na mungala mais comment locataire na mboka oyo pourquoi bato musu ba vivre bien koleka ngai kolomboka na minito mboka na biso tokoma locataire souci na ngai take na kimia te eza na ba année mais chaque jour. D'accord, OK, merci bien. En tout cas baza vraiment na tanda makasi toza vraiment na sengote to mo bande ko biso est chaque fois ba kufa en tout cas bino baloba kena bino kuna bazo ki mambangu biso na capitale tozolia tozolola pongi en calme te toza kimia te parce que ceux qui tozaki pe na kimia eloko olinga kosala matemo kola lelo maradi ya bomoni bongo ville morte bamituka ezosala pena te toza pena na bapale mpona kolela bongo ensemble et puis kofaire arrêter hémorragie wana surtout mpona bitumba oyo eza bongo na est esila vraiment mbote papa mbote komona papa komona nga Eli Mabaya papa Eli Mabaya
na fani na Ingasani. Ingasani, ok. Obiwaki de tongo? Na bima itongo, mais musala tosal musala tosal na sine tosal musala le loté. De la ville morte. On a soutenir FARDC. Les Kamungai na oseng et pas président boy. A vraiment toutes les populations tous a déterminé la guerre na Rwanda. Yépe azong asimate a le matin que papa tous a accord. Na oseng et pas na ye a fond la table guichet na babalabala chaque commune. Pour na jeune va s'inscrire na FARDC. Moi tous a besoin de s'inscrire. Et là t'es pas que na ba cabo et boté. Ba moke bela ta ba Ukraine ba moke bela tous a la ta ba téléphone. Ba formula ba guichet bisika ba jeune ba zo que s'inscrire. Ba na belé ba za besoin pour atteindre FARDC. Mais ti a luka mamso musu ba yebi na était place na OK. Pour que formation ya on to senga na président a fond ba guichet na ba chaque commune pour ba va s'intéresser, va se décider à FARDC, to soutenir, to kene to ke bundana wan, ba ba luki guerre, ils ont peut-être déterminer to bundana bango. On va gagner à gagner. Et là que moi Congomani, non mon arrêt de temps à table de na est ba so kufa, surtout ba na mike ba tika la ba orphelin. Tant on la on a bilile ba tande ke, c'est ça la commune d'état qui moi mboka. Papa et ça passe. On appelle à la bande de Kona Est, à la Kune Belé, ne bazo Koufa, les autres ça a passé pour cela. Moutoizo pour Manambeli, biso pour Maïpe Nambeli. Matanga Oezara chaque jour, chaque année na Congo, les ont appelé na Kigali. On peut voir yoka son pour bisona bangoto style na mbamoko. Idée na. D'accord, merci bien, général. Tozaka awa, tolo là. Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Comment on a Diego? Papa Diego a vendu après. La fois là, comment il colle? Il colle, mais tout le monde a qui monte en air. Il y a une salle, mais la moni. Ok, merci beaucoup. Aucun qui déjà un message de balancer qui n'a pas été entendu que non les abonnés ville morte pour na bande de commission est n'engue pas aussi la peine attaque congolais au Congolais. Et là aussi ça se passe parce que pour la bande de est bandera chaque jour. Alors tout na benza ba poser en boka o ça pour na bien na bango tout ça pour na bien payer congolais. Bande so on va kuna mais ba limiter pas le pouvoir. Au moment où on fait nos télé ma pour la bundisa munyana. Toto après la mission toto pepe comment toi méchant fort. Tu dois besoin kaga to ko tina Rwanda kuna. D'accord, merci beaucoup. Tous les peuples quinois et quinoises, ça vraiment na sengote ba lobi to soutenir c'est la biso. Voilà, to ça toujours na boulevard Baimboka bala mboka bozomo na bongo en tout cas eloko oyo ezo maté ezo sala pena mabe makasi na so pena ndeko mbote papa. Oui, bonjour papa na ngai. Comment est papa? Comment na Shadrack? Papa Shadrack oyobula yotele ke normal. Ah normal te papa na ngai mawa makasi. Bandeko ebele bazo kufa biso mawe. Ta ba vuya boye bato akeleli transport wa bato abimite. Pona bato sibi ba conséquences moi beto kana to koma tembe tane to komi to tenga tana mokonzi aiba ko solo na bato na po kimekota o boye pas se kota kaka boye malin si malin ndemo ko sana nzela boye taka serezate ezate ma donc peuple quinois et quinoise va ibela bobimate photo va na palais to le longo na bato ba est. Ah oui balandi vraiment ya solo vraiment mutabimi pas zate. OK, merci beaucoup papa ni okobakisa. Bon, ndomoni biso boye température mabe. Ba ba kufa kuna ba ndeko na biso. OK. Pour le moment la minute oyo ba petsa bato bazwaki ba kendaki soda. Ba petit na biso to zaki na bango. Mais ba général wa zaka wana. Soki na minute mabe zali, les entourage ba général ana. Parce que la minute to landi ba image ba petit ba déclarer ba général tout ba kimi, asungol ba petit bango na kata zamba. Ti ba rwandais ba secret bango. Eza bien te mo konzi atala. Alongola ba général nyonso a changer pena armée. Ata pena armée sika. Bobo e pena ata yo moko. Nyonso est. Ba rwandais ba eloko te defa RDC. Basa mukebiso baso biso baze belé. Biloko betole la gare ba kufa tina capitale. Comme à niveau votre so report, c'est pas la moitié. So moni population tamboli boyo. Yo mo la image, ça dit on a kanda makasi. On a kanda. À part ça siko na moment auto bulawa. Na moment auto bulawa. Soki kabasele comme ko la biso réunion so boy. Ata na solution. Na moment police a rebeta les cité. Pour température la population micho to le la pona bango non. Police na micho ata moni
population marché atie mandala ana droit kobetela cité pour le moment dans la souci baningo bakufi biso kuna tobungisi baninga biso belé yango mona micho température baya nyonso wana kanda merci na ngalo baka mwana merci beaucoup je de tombe ka ko pousse na lisusu tokota skola nanga ya kati kozatona malamini donc voilà restez toujours branchés à la chaîne Bolinga Makasi ya biso podcast Genado voilà mbote ndeko comment est papa comment est mascotte pas mascotte mais baba qui le filme mais tout le monde a likola moto ne total likola moto to bula te mais to manifester to ala kanda mabe na nenga osaka na kudute au niveau mambolekele lobby to sepela ta mukete somo mato ana nzela lelo to marché to benga mettre comité international atela biso makambo au niveau bandeko ba kufa elekani o ma elekani malolo boma toza ma mobima na balabala tibutu ma toza mutu akima ate likola moto totumbaka bira toza ma moral même moral bana bana nyoso toza wa mutu akima ate tibutu merci beaucoup toujours pour soutenir bongo ba FRDC mote papa Onio awa na nzela nini vraiment ko bakisa na obande ko ba kona na est mfato akanda gagame yango na bisi président Félix azo musa beta tam ada concentré oye ba pio na otango wa pio na tango wa donc voilà bon comprendre toza bon na nzela donc la police zo tambola pour sécuriser la population donc voilà aye ba pio na tango wa pio tango ya sasi nini aye ba généraux ayo tawana ba généraux malamu na mabe puisque to bi généraux mso ala ndaki lobi akelenga petit frère akufilo akufaki to be te faire le gâter mais akufeli mboka mususu ya ngaso mususu ba ke lobi avec le lobby ba 4 heures mais on sera présent biso avant motema abwa mon négocier wana to me mon tina sur de côté tina sur ba micho de il y a des pays de zone de ya des côté là bango de zone de mboka de zone de ya et nzambe après ma casse après ma casse bena aboya pa cinéma corona là ya boki ta munduka boki to mera bongo nzambe sunga mboka ya biso ki meza to la tina kata kota gagame gamoza le côté mbomo mukie eh kinga san ponu muturu ko ko pon to côté na ye baka biga ngwana donc merci beaucoup na sora pena mama na sora mama mama pusana to solo là mbote mama mbote papa comment est mama malo mama la wabande webu to vani mutsika na yinkole na kikole mais to muno awa nene papa biso toza atika 15 na mboko soko bimite molia te papa nayebaki makambo te tobimi na ntongo tozife transport bien tokomesika tosomba biloko na poilu moye eza te ndenge moye eza te wana tokokende wapi papa fati makambo boyokana eza te papa tozomona bagoulage bazokosa kokangaka bato awa omituka oboye balokota nde basodo nyonso bazawa na bakuluno baza bamela bango kuna na Rwanda bakende bakanga barwanda na maboko nde tokamulaka pondu bakamula bango papa fati ndenge oza bozo yokanga Kagame aza na zemino ifanye atondolo aza na zema fati ifanye atondolo Kagame aza na zemino yo papa mokonzi ifanye atondolo fati tobiki oza beton kende ko betone kuna okanga peta ba Rwanda lokola na musa makama boyokani ezate koyoka mutuke. Ok, merci beaucoup, merci bien. Mbote papa na sepeli makasi. Comment nani? Maurice, non na rolo bapona na moni mboka ke na kufa. Mais toza na président, ya logique, ya même logique tikuna. Mais ngaba on silika makasi. Non silika. Na des petits frères na grand frère na Letina, petit frère major. Mais azakuna ba lela to tina ba mbongo. Mais to fifa ga bongo papa na ngai. Tala de gane ko conjoncture mbo ande komi. To kema na Kinshasa. Tala yo Koki papa. Ok, mbote papa. Mbote. Comment est papa? Comment nga Bokoni Jean. Papa Bokoni Jean auti wapi? Na outi Moussala na outi depuis le matin na makolo. Ah bon? Le grand problème est arrivé. Président Félix. Aza na esprit. Oyo Mobutu azali nango. Entourage nyonso bazosala na ye bazali ba traite belé. Ba entourage bazosala na ye ezali ka bato basali na Kabila. Entourage bango bazali ba traite. Soki akabite bito toana soutien na Bemba na Kisekedi po Kisekedi oyo Kisekedi azosala biso pepe congolais tondimi
parce que azana bolingo alingi biso Kisekedi alingi Congo omona même makama football Kisekedi azali mais akeba na bayini wana nyonso bazali na kabila ba élément moko ya très dangereux bazali wana o bazo baluka lokola banyoka bazali wana na suki wana. Ok, merci beaucoup. Mbote chef. Mbote papa. Comment est papa? Comment la ngai Ali Sami Mafungu. Papa Ali Sami Mafungu auti combien nini? Na uti monga fula. Bana la monga fula. Bana na monga fula. Oyo ande parce que tu es choqué koto. Nzela zande nzela ateka prêtre donc moto pumbwa lokola ba ange titi na kata terrain. Ok, merci beaucoup. L'autre moni bongo est kuna ça vraiment moi manungu et take moi na mboka yi kongomani ukoko loba nini? Wapi na kata Congo. Na est la mboka est ndeko to yebeli que non yango photo ba peuple congolais kolongwa Goma ti Gigali les 160 km. Donc kolongwa Kinshasa ti Kikwiti x2. Kolongwa Kinshasa ti Kikwiti x2. Kolongwa Matadi, kolongwa Kinshasa ti Matadi c'est 380 km. Donc Goma za pembeni. Alors biso za to ça la poste que le président de la République a déclaré guerre. A déclaré le comme sous-souté. To boy ba diplomatie, ya ko zonga kwenda vutuka donc ça la ba réunion moko bote. To boy le kwan. Yo za le système à cesser le fait. Yo za le système à avancer. Siko yo que la mutana nene. Ata tu gera moza diplomatie. Ton 10 000 le ba Rwanda. Ba America su ba sana kate makamaka. Ya richesse RDC ba ko bomba kapti ba iba richesse. To lingi ba donc bien aya ko bombarder biso ne ko bombarder ka qui est dans Libye. Tolingi président américain aya assiste à ce peuple congolais pour yende muyibi yende français ba promotionner alors si tu es landira tout les américains ba sali na ba français to ko tsaba kuna saba pine Amérique to tele melio Félix ezayote les américains za sima ya Rwanda yo Paul Kagame za lokola 1 ngana zo mono za lokola 1 to zo mono lokote to ko zoyo bien to zo bien to lembi alors Félix tu peux ça minduki Félix appelle ça Minduki pour ton compte. Tu es prêt? En tout cas, tu as la preuve. Félix appelle ça Minduki. Giga les arbres, les Moussikate. De Goma à Giga, ils sont 160 km. Donc, c'est ça qui coûte les arbres. Qui coûte la Moussika, qui bataille à Moussika. Tu as la poste de compte à la Gigali. Le là, ça me sort réponse. Le local de Tozo Babou, après ça me sort réponse. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand Félix appelle ça réponse. Guerre ou non? Oui ou non? Ça va la Soukiwan. Ok, merci beaucoup. En tout cas, peuple quinois et quinoises, c'est vraiment la canard au Saranate. Mbote Lengue. Mbote. Comment est papa? Comment est Jonathan? Papa Jonathan va na commune. Na va na commune ya Masina. Ok, merci beaucoup. Ni no boko loba na obande ko beso est kuna souffrance au bazalango. Take congolais. Merci. Take congolais via information de Yaki Lobby. Via information de Yaki Lobby et pesa rebiso kanda makasi. Parce que biso ba jeune toza a collaboration na bandongo na biso ba jeune bana Goma mais to moni passe comment ba rebelle ko violer ba maman na biso bana mike ko kata na makolo ba papa ba perdre bana ba perdre donc bana muso qui ba faire to mona ga eza maquillage sur d'autres dirigeants au bana ko diriger na rata pays na le ben président de la République mais na collaboration na mobimba parce que depuis guerre bandi ni information ni président Assemblée nationale ni président Sénat oh ba pesa ba information l'autre biso moko peuple congolais bomoni comment ba jeune ba bimi na nzela ko soutenir biso ba armée FARDC yango to senya chef de l'état au promettant que biso pendant moment élection aussi sa guerre na est président de la République to sengi na yo biso peuple quinois aussi on mettre fin na situation qui s'est passé dans Nord Kivu na est de la République parce que cette fois-ci c'est trop ça fait déjà 30 ans oh Rwanda menacé biso to continuera to diplomatie et le capete il faut mettre peu dictature mouké ça le rôle Mobutu ça le rôle Kabila le père moins d'erreurs fait et on permettre à biso de dérouler dans les bons c'est un peu ça merci d'accord merci beaucoup donc tout ça ba Congomani voilà mbote maman to ko mako le la Congo biso ba Congolais mato ko ko le la Congo boy na mandala la to ko tambolo ko la mboka na biso moko nzambe akabula ni mutu na père na bango mengeni mboka na biso to ko ba ko pesa la figo to ko mo le la Congo ko la
ya Congo ya biso kuna bato moyen bafanda te bazongoma bango biso bekoto kimia te mboka na biso moko ese nzambe aza zoba akabolaki biso toza bakongolais badala biso baza kuna toka suki soda kuna eza te bakongolais bango baza barwandais akabolaki bangolais siko ndeni ya biso mboka tokisaka kimia boye epuna mboka oyo toboyaka bango te toyambi bango bandako nyonso oya bango basombaka bomengo bapesa biso tokabolango mpe na bango me ndeni balingi biso kimia te boye tokomi kolela kongo na mboka na biso moko justice eza epai ya motu moko nzambe ya solo biso nyonso tozali nsima tolobi boye conflit oyo mindele nde motu baza kolukela biso yango parce que bango nde moto baza na base ya makambo oyo wana parce que bitumba ezali na ese tozwi nano exemple lokolo bamonesco bazalaki wana mais ntango bamoni ke ndongo wana ezokoya bango bakimi batiki biso alors eloko tokoyebisa na mindele yango mokili ntango akabolaki mabele oyo apesaki bato na bato na bango biso nando longwa te toke kotya desordre epai ya mindele biso baafrikain biso bayindo nano tokende te epai ya mindele toke kotya mais tozomonake bango moto baye kotyela biso badivision baconflit imbanile bafrontière imaginaire nde yango ezocreye conflit mpe division na kati ya afrique en réalité biso baafrikain biso moko tokokozala kondonga na boye te lelo tobanda kosouffrir boye baoyo baza na base ya conflit oyo to badivision oyo ce sont des blancs eza mindele bango nde bango moto tokotelemela baennemi numéro 1 ya baafrikain ezali mindele bafrançais tomoni bazali derrière rwanda matona. Merci beaucoup mbote papa. Mbote papa. Ina koko bakisa na kabona na mboka ya Congo. On a kobakisa daka pona koyebisa président Fatih Beton oyo tobengi ye cheval blanc ye nde topesi ye chance na makambo nyonso wana mokonzi na biso ye nde moto azomema biso lolenge esengeli abanga na ye eloko te biso toza na nsima na ye tozali komona te badepute bamarché oyo bapesaka bango bafutaka bango ebele ya mbongo tomoni bango te baza wapi ata depute moko biso toza na ntango awa tomoni depute te vraiment président soko kopesa bango confiance ezala pasi biso moko bajeune toswi makambo na maboko elongo na nzambe oyo asalisa ye na mboka oyo elongo na nzambe tokolonga mpe makambo ekosimba tosimbama président azala meme moko na biso abanga te mopepe moko te komema ye asa ndenge nzambe azomema ye mpo te tolonga rwanda wana tolonga bamindele wana nayebi na nkolo makambo ekozala malamu merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Nasola pe na papa papa azala message pa opesa mbote papa. Bonjour mon frère. Ok, merci beaucoup. Nina koiko bakisa na mayama zozo leka bongo na mboka la biso Congo surtout mimi na Esteban. Bon, eza likambo mboka na minute oyo. Na minute eza makambo te onga boye makambo mboka. On a relevé na président Fatih. Peut-être bateau ya mona otila mitema les occidentaux n'aiment pas. Tout ça le quoi baninga na Mali kuna. Allez chez Poutine président. Allez chez les Chinois pour aider les Kagame soutenus par Bango. On va nous ça dialogue avec les Américains tu as. Ndako ezopela moto mutu bakote bazobeta na mutu nakata ndako na ye. On va benga batalibana papa. On est là seul ni to kati kwa na to sur na minute muke. Quand ça des chambres ba quand ça bango si ça d'aller là-bas na kigato bate bango sili. Baguette au monde a kuna beta ma bagaza na nini. Il faut bombarder so. On va peut-être battre bango sili pote c'est tout. On ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Les Congolais, les quoi? Les Rwandais comme ce minime petit pays comme ça. S'il vous plaît, président, Tana Makamoussoum Pandi, Tobet Sakara, Tobet Sakara, et Indagaka. C'est ce que je pouvais ajouter. C'est trop. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Kinois, Zapena la Kanamaka, c'est partout. Donc, Congolais, Kaka, vraiment, na SMOT. En tout cas, Nanga Pena Bandegos na Est, Kuna Bazo Koufa. En tout cas, il y a un moment où Kinois, Tombo qui m'a bien ressemblé. Parce que Toza Bandeko, Toza Pena Bandeko, Pena Mabé, ça Pena Bete. Mote papa. Mote papa, la maille. Ni na quoi qu'on a mort sur Congo, si tu m'y Bandeko, ne Bazo Koufa. etika osepesa te depuis na botama na komi na age oyo nayokaka guerre est nayokaka guerre est mais c'est Tshisekedi totiaki ye wana pamba te toyeba koza mwana mboka totiaki wana mpo toyeba koza mwana mboka okosoutenir biso na ntango esengo mpe ya pasi mais depo ya tozoremake pasi ezoleka na esengo to ya pasi ezodomine esengo na musika
barwandais wana bazokotaka na basala ba 2 ans na babunagana babotoli bunagana biso kotota neti bana ntiki bango mabake ntiki eza te tobima tokende kope motoke kope eza te likola bolole wana nani oyo Kagame bolole Kagame mutu twana kanda vraiment zo makambo no sérieux na maboko kola na ba occidentaux te wana bazo distraire bakosa yo bana mboka baza awa osali recrutement militaire na mongonga mukie ozi combien de militaires na miso jeune tout ya Congo ner neza tellement likolo zwa ba opportunité na yo moko Ibrahim Traoré a te kima na mboka na ye moko occidentaux te bazaki elongo na occidentaux mais batikaki bango ba Malien bangwana bato tout songo na parler bangwana mais bato ba sera biso trouble les occident aux yeux opportunité ko sola suna bango kangisa ba dossier na bango baza suna importance na lingonga oh jeune congolais toi na kanda tellement naza na kanda makasi likola bande ko nanga ba kufa kuna na Goma s'il vous plaît messieurs soit solution pour la bango baza bande ko na biso to ko batela ka bango suna loko moko te soko monique ngongeza lisusu de biso ba jeto za prêt pesa biso manduki biso automate apesa biso manduki biso tokende se baavion nous sont disponible tokokende biso nde bacivile tosengi bino se minduki tomate tokende kosenga asengi munduki abunda guerre ya moko trop c'est trop soki mobutu azalaki avi mambo elingi esama te kabila mambo elingi ezala te tobotama tokuta bamambo kaka doseka tolemi 2025 eyo ane ya bakongole Kagame tokolia na maboko na munoko ya mubesu baki ya suka kendengo yaki okosiliza likambo oyo parce que sengaki kaka yo moko Mese Tshisekedi ozala wana mwana mboka tolokende bureau motokende so bureau eza te tozonga bandako transport eza te tolingi nsusu te toboyi na biso tokoyoka biso mutu te pesa biso manduki tokende kuna na Kigali biso moko tozali aomelaka ebunagana na este po Kagame alie bakongolais nous sommes le jeune congolais. Trop c'est trop. Ajoute-toi dans oyo. Toute ma information dès le bas âge. Être au 5e, 6e de la STO. Nous les jeunes congolais, nous sommes déterminés. Ce que 5 est payé, prix suprême, oye moral au baki. Jeune congolais au pays ango. Donc on dit ma tête aux alaba umbu ou bien mutumoba utakuna aya ko diriger pour ce jeune congolais. Nous sommes prêts de faire confiance à ceux qui vont voter nous, de voter massivement parce que tu espoir est ali. Elle a 5 qui recrutement, de Kenya qui sont dans tout le pays. La mytho, ce côté armée, il y a tant de jeunes congolais autour de Maki. Nous avons de suivre, il y a jusqu'à notre dernière énergie pour défendre notre terre. Batu bazana na mabele na bango. Au ouest, au nord, au sud, kuna na est, la distance à est tiawa. Mais les jeunes congolais sont tous mobilisés pour soutenir le chef de l'État Fachi Béton. Bisonde après sa biso espoir, après sa biso lika, à soutenir les jeunes et tout ce que soutenir Kisuka. Donc l'embâté président, nous sommes là les jeunes. On va vous soutenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci papa. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote, merci beaucoup. Nina kaka bakisa na massa ko la mona muka l'élection est à Congo. Bon, on ngana ko bakisa autant que patriote. Na biboy. Président Tshisekedi to votaki yo pour na bavantilité, to votaki yo pour tebi oza mona mboka, tebi ke makambo malamu eza na sima na yo. Alors, loko to votaki yo to tio liboso. Lokola mokonzi o ko tambisa biso. To mona makambo malamu. Eloko biso tozo zela na meeting oyo lelo oyo loba on déclare état de guerre on déclare état de guerre tolobi tosala posa on déclare état de guerre donc tosala posa tosala affrontement na Rwanda on ma pas trop c'est trop tozo kosila tozo botama tozo sila avenir exacté donc ceux qui ont déclaré état de guerre était on reprendre fin paix après pouvoir na pour ça que peuple a rejeté on doit encore demander à moi. Merci beaucoup Mbote papa. Et tant que ton mani moi na imboka ni ko ko baksa pona banewza est donc nena boye namona baninga batu lokola nga bazokufa président na biso alobelo ote lelo ndenge eza boye na kata mboka na biso président na biso batu bakufa alobelo ote nini président na biso mboko alobelo ote lelo so apesi discours à 2 minutes avant sa discours à 1h30 minutes pesa 2 minutes avec solution avec autorité avec Kabila
donc il faut pesa discours ya maloba bien ya 2 minutes simba benda na place okangaka batu okenda kobomaka batu na place bakangaka batu batia bato na prison bobimisa batu wana balata nzakuma ale toke bunda bitumba asa nini balata nzakuma bake bunda bitumba po mboka na biso ezala bien na place oke boma batu donc ya wana choko koloba te seke tika Ok, merci beaucoup chers amis téléspectateurs notre internet chaîne YouTube Abisso Podcast. En tout cas un grand merci à vous. Nabi ke bozaki vraiment epele liboso etamberike na bino ko na bongo makasi na lelo vraiment toza bongo mardi le 28 janvier 2025 awa na distribution mon participant na boulevard Lumumba. En tout cas ko bomoni ba kino ba siliki dans film mais tobi la kisasa comment tu vas comment aller na temps du jour. Soko bimite orienté obimi odame mais na minute bato babimite babimite bazonga makolo bapale bakosplike bana nini parce que moi nayokaka te ke papa aza na mbongo tole na mbongo te moi nayebaka eloko wana te atuka eloko azali bino babimi wana mpona nini bandeko na bango ya ase bazokupela yango te c'est trop donc merci na de basadista mwana mamercie bana le tume d'affaire esika mon père Charlie Waingu elokena minga kolobela te kanda mpona bandeko Give exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya sekwele okilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa